Voilà. Complot contre le chef de l'État au niveau de Rwanda. Paul Kagame démasqué. Joe Biden au niveau de Rwanda. Tête à tête avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Na niveau ya Lubero, affrontement terrible. Affrontement terrible na niveau ya Lubero bandeko na ngai. Awa makambo ezoinda sekoinda. Ndenge na yebisaka bino tango moni nganga akoti na terrain asengi entraîneur nganga abeta elingi elobake bakisi oyo ye apesaki bajoueur esimbi te. Joe Biden atiki États-Unis d'Amérique akiti na terrain bandeko na ngai. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya Angola oyo bakongolais nyonso bakongomani de père de mère baleli balobi papa akende Angola te 8h30 atterrissage ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya Angola. Nini koleka bandeko na ngai? Minere ya yo biloko ya yo. Mais Joe Biden a décidé. Il faut batonga ba industrie, il faut batonga ba société ya transformation ya minerai na niveau Angola. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que tu sais que a kondima ou bien kondimate? Ba imboka mbote na bino nyoso ba o bazola na mwana mboka Cédric na niveau ya la voix céleste na pesibino mbote bisika bozwami partout. Mon vieux Placide Inanga na niveau ya Angola, le vieux Maxi na niveau ya Angola, le vieux Joao bino nyoso ba congolais de père et de mère mwana mboka Tshisekedi aza déjà kuna na mabere ya bino. Et puis nous souhaité bonne guérison na papa na ngai munenga na niveau ya États-Unis d'Amérique. Bonne guérison nzambe alola apambola yo kaka. Na bo sanité levé KO yo be place oza na bo inatanga ba place oza nzambe alola abatela okaka toza awa Fati aza sikoyo fara na représentant ya diable na niveau ya Angola. Na kosenga na bino bo partager mission, bo like, bo aimer lelo eza show. Soko oza na mwana pembeni longola mwana mboka alingi abanda makambo yango. Yo moto landaka ngai landa ngai parce que na yebisaka bino eloko moko, notre nation est en danger. Yo lalela muki ozofinga Fati na makambo ezoleka na mboka yo yebi yango te. Notre nation est en danger et tokomi na temps ya manifestation ya ba grand esprit. Soki oza na esprit faible zwa liputa ya mwasi na yo lata vana na ndako. Tokomi na temps ya ba grand esprit na yebisaka bino pour régner grand esprit. Soki te okokutana na ye parce que na temps oyo nzambe asi akomeli deja batu mosusu mene tekele palace baoyeba te ndenge moko na Joe Biden. Nzambe akomeli ye deja mene tekele palace ndenge akomelaka le roi Nabucodonosor. Mais lelo avant roi akende alingi sikoyo a détruit Congo. Notre nation est en danger. Congo alingi ezala détruit na nani?
na Joe Biden et bobo sénateur Joe Biden alobaki boy akoki jamais kolongwa na pouvoir ba démocrate il faut totala bango malamu ba décidaki bakoki kolongwa na pouvoir te il faut bakende na mutu ya Tshisekedi. Quel Tshisekedi? Tshisekedi va appeler Zoluka. Joe Biden a décidé à Kendenaye. Est-ce que bino va congolais partout bosa de Kondimayango? C'est ça le problème. Ah makambo indi. Joe Biden a remonté aux États-Unis d'Amérique bandekonanga. Tango akomi na lobito. Atindi 2 avions ya espion. Baye ko espionner espace aérien ya RDC Congo. Ah voilà nanga bien. 2 avions ba koti na espace aérien ya Congo pona ko espionner. Koyeba nini RDC abongami. Merci na ba partenaire privilégié. Lokola ba chinois parce que Tshisekedi akomaki alobaki plus jamais seul aza lisusu ye moko te mais à travers bamatériel oyo bachinois bapesaki oyo toza nango awa ya kodetecte tous les systèmes nyonso oyo koleka likolo mpona kospionner RDC badetecte yango et puis baordonné sous l'impulsion du chef d'état-major général Christian Chiwewe Shongesha balanda baavion wana tango balandi bakimi bakoti Angola ezalaki déjà plan mabe bazalaki na plan nini bayeba kocontrôler yo mboko eza yo te okocontrôler mboka wana ndenge nini déjà na 78e conseil de sécurité mokonzi mboka telemaki pe alobelaki bango alobi le monde est multipolaire toza na bakambi badécideur yo longo na pays na yo oya kodécide na pays ya baninga toza lisu na époque wana te tolongo na époque ya colonisation ya domination toza lisu na époque wana te tokomi na époque ya détermination yo nani po Faci Misapi voyage ya mokonzi mboka c'était prévu ezala lobi nde bomonaki mokonzi mboka abengi bana ya est de la république oyo babengi bango bamartyr bana oyo bakufela bapapa bana oyo bakufela bamama na niveau ya est azwi ndambo na Sake azwi ndambo na Goma azwi ndambo na Ruchuru azwi ndambo na Masisi ndambo mosusu na Nyiragongo ndambo mosusu na Bunagana ndambo mosusu na Ituri ndambo mosusu na Sud Kivu asangisi bango 100 avion memi bango tina stade de Martyr nde omonaki mokonzi mboka alakisi en face du monde que Congo eza agressé sikoyo asali nini abengisi barepresentant bapays nyonso oyo eboyaka Congo bino nyonso bastar na bino boya tobeta na bino bani mokonzi mboka alati varese numéro 20 chiffre 20 nde omonaka gardien aza wana sur le plan spirituel a démontré monde que akangi poto cela veut dire akangi Congo bien kota te mais Faci depuis ya milobi ba grand star
Samuel et toi tia babi atia mais abeti ba frappe fatia alongoli yango Jean Okosha abeti ba frappe fatia alongoli Diouf alongoli ba makelele bino tu ba mona ki balele kilobi fati na poto alongoli biloko ya ba grand joueur o ba kidia ba kute kota bango pa pamba mais fati alongoli yango esola kisa sur le plan spirituel nenga kanga kilobi poto akangi Congo mi pepe nyonso ekoya ekotikala jamais kokota ye. Cela veut dire la kisi Joe Biden lelo nakoya te mais lobi nakoya. Cela veut dire proposition nyonso oyo bino boko proposer ekotikala jamais koleka. Bandeko na ngai tolali tolamuki na niveau ya lobito na lobito na Ngola Joe Biden aye pona koluka ndenge nini ya kozwa Congo kopesa ngo na bapaya biloko ya biso ba matière première ya biso Joe Biden aye parce que ndenge toza boye boyeba ete tozokende d'ici 2030 tokobanda lisusu kosalela bakamion na bamoto oyo te tokosalela na système moko ya babateri sikoyo pays oyo eza na bamatière ya babateri wana eza RDC. Sikoyo Joe Biden parce que ndenge boyo na Angola ndenge eza boye Angola ezo relier province ebele ya Congo ndenge toza boye soki oza na espace ya Grand Katanga okokota Angola soki oza na espace ya Grand Bandundu okokota Angola soki oza na espace ya Grand Bakongo okokota Angola soki oza na espace ya Grand Kasai okokota Angola. Sikoyo na pays stratégique oyo Joe Biden atalaki alobi te il faut aya à s'installer na niveau ya Angola pona koluka kobloke mwana mboka Tshisekedi. Awa ndenge nazoyebisa bino réunion oyo ezotenir lelo sikoyo ndenge tosola na bino na niveau ya lobito na niveau ya lobito oyo bozoyoka na réunion multilatérale autour des corridors yango ezo relier océan Atlantique, océan Indien, passant par la RDC. Cela veut dire ndenge bazo relier wana na corridor wana ezo salema entre océan Atlantique na Indien, mais na océan wana ekoki kosalema te pe corridor ekoki kosalema te sans toutefois que eleka na RDC nde babengi cerveau monteur mais eloko nini ezokamwisa bato cerveau monteur. Joe Biden atie yango bupanzi. Joe Biden a décidé boye ndenge bazotonga baindustrie ndenge bazotonga basociété ya transformation ya bamatière premier esalema na RDCT etongama na RDCT ekende kotongama na Angola précisément na Lobito. Hey!
awa Tshisekedi alobaki ata 1 cm ya mabele ekokende te mpe ata eloko moko ya Congo ekokende te. Mais Joe Biden ameki esimbi te. Aye sikoyo baminere na biso sikoyo bakende kosala basociété ya transformation na niveau ya Angola. Quelle confusion! Joe Biden a se trompé époque. Esengelaki kaka Tshisekedi akende place oyo bazodeside mpo na Congo na ye. Congo ya Lumumba, Congo ya Etienne Tshisekedi, Congo ya Simon Kimbangu. Lelo esi etekama à cause ya bapaya oyo baya na mboka na biso ya Congo. Lelo bazodeside mpo na Congo. Joe Biden alongo États-Unis d'Amérique. Qui est Joe Biden? Représentant ya diable. Lelo ndenge tozoloba bona niveau ya Angola mbule betaki lobi ya masekite ebomi population inondation depuis Angola banda Angola. Etikala kozinda boy. Batu batikala kokufa boy. Awa ndenge nazoyebisa bino siko nazo informer bino baoyo baza na bandeko na Angola. Bobenga basi bazobota libanda ba hôpital. Hôpital plein, place à kotia bato ezate. Choke ezalaki na Congo RDC, bolingaki boloba boganga boloba di n'importe quoi. Mais Angola, Joe Biden abonisi bato na Angola. Joe Biden abonisi bato. Bato bakufi, bato bazobota prématuré. Aye na mupepe ya deuxième monde mama na ouragan ya suka parce que tozokende na dernier virage bino moko bozoyeba na dernier virage wana bobosana te balobi fo bakende na vie mais awa nga nazoyebisa mpe mwana mboka Tshisekedi Savimbi baboma ye na banégociation wana Musa pe baboma eka bongo. Kadhafi baboma eka bongo na ba négociation. Biso tolingi te ke Congo to akozanga yo. Parce que voyage oyo esali ba Congolais nyonso balingaki te, baboyaki, baleli. Parce que bayebi Joe Biden rencontre à 4 présidents. Président des États-Unis d'Amérique. Président à Angola. Président à Congo. Na président à Zambie. Y compris vice-président à Tanzanie. 5 personnes. Nini koleka lelo kuna. Nayebi ete masolo wana tokosolola ngo lisusu lobi nde bokolanda mwana mboka Cédric napesa bino compte rendu et puis continuité ya masolo nyonso oyo ekoleka lobi na niveau ya lobito parce que ndenge eza wana Joe Biden a kodeside batia ba société ya transformation ya ba minéraux oyo totongi na bakivu oyo totongi na este oyo totongi na Grand Katanga nyonso elongwa ekende na Angola tala kindoki. Joe Biden obi Congo ezalaka Congo te déjà basi bateka carte ya Congo etikalaka ya kombo ekoki ko se développer te mais Fati alobaki yango lelo batebele bapesi Fati raison. Fati alobaki yango ebi moko ese ekenda moko ese ekufa ezalaka isu te. Nini yango ekoleka lelo kuna bandeko na ngai Fati aza phénomène place oyo bakongole baolela papa kokende te ye azokende okomela bango parce que aye kocomprendre sikoyo ke badeside ya monde ye mpe aza na kati mutu mpe akolia ye aza te
Bao nyonso babengaki mwana mboka Cédric Fatia Kei mwana mboka kokoma mala l'aise te ndeko kolela te Fatia zotambola na esprit ya Simon Kimbangu, esprit ya Lumumba, esprit ya mama Christa Kimpavita koko aonda nayebisaki bino tokomi na temps ya manifestation des esprits. Soki oza na grand esprit te joli puta mwasi na yo lata vanda na ndako bitumba ezoleka minene parci par-là na même temps Joao Lorenzo Joe Biden na Angola na est de la République ya bitumba bazokosa biso cesser le fait kote oyo bazobundisa biso na Lubero bitumba makasi ezoleka na mita oyo ndenge nefandi na yo boto osolola bakongomani bitumba entre M23 Wazalendo FARDC FDF na M23 basangani mpona kobotola biso mabele na territoire ya Lubero na tongo ya lelo précisément na Miembo Miebwe eza na bamboka mosusu soki tosisi makambo il faut tochange yango bakombo il faut tochange yango bakombo Jésus kuta ye atiki alongo na lola aye achange mpe bato mpe bakombo yo mona yango te Saul azala na komboni Saul nani akoma Paul ndengeni azalaka Saul akoma Paul ndeni Petero akoma Pierre ndeni Abraham azalaka balanyama akoma Abraham ndeni Jacob akoma Israel ndengeni bamboka mosusu tokochange yango lokola Miebwe tokochange yango bitumba eza makasi sikoyo na Miebwe na Katwa topousse bango totikali na 3 à 5 km pour que to atteindre na Kirumba de 3 à 5 km pour que Kirumba tokoma elongo wana bitumba eza lisusu na Luofu bitumba eza lisusu makasi wana position ya M23 RDF na Kikuvo. Bonne nouvelle, nos éléments FARDC na Wazalendo à partir ya Kikuvo ba élément ya M23 bastion ya munene oyo ezalaki FARDC yele Wazalendo bauti ko détruire ko incendie yango. Coup de chapeau et bravo na ba Wazalendo na biso et bazo signaler biso na Matebe pour le moment calme ça parce que au cours ya semaine oyo ko banda samedi ti lelo même Matebe même Katwa même Iru ina Mutwa ezalaki na bitumba makasi mais bazo signaler biso na tongo ya lelo na ba correspondant na biso na partie à est de la République bazo signaler biso sikoyo Matebe kimia ezali calme Mutwa calme aussi et na mita oyo ndenge nazo bisabino même na Minembwe
le général Chikoti Tambwe a outil qu'on déployer, peut multiplier encore, peut renforcement, il y a FRDC, na ba wazalendo oyobino boyo kaka waza chouchou waza love mwana mboka Cédric azolela ndenge bomona sikoyo kaka ndenge nazoyebisa bino mboka na biso ekokende te parce que na mika oyo ndenge bozoyeba sikoyo baoyo nyonso batiaki makelele ya pamba bakotikala jamais koresi Congo eza bakongolais ekotikala bakongolais en face du monde ezolakisa mpe ezomonana ete Congo eza agressé en face du monde ezolakisa ete Congo eza agressé nde nalobaka toujours les masques viennent de tomber. Joe Biden m'a le souki et Siri. Parce que Waluka. Kaka nene na ebisa kabine. Joe Biden a kutani na mama Nezemo. Fati azana mandate bandeko, Fati azana mission. Mission nini? Mission nini? Ya kolongola Congo na weungu. Ya kolongola Congo na maboko ya bapaya. Congo elongwela na maboko ya bapaya te. Congo elongwela na maboko ya bapaya te. Sikoyo elali olamuki Fati atika pouvoir oyo. Atika pouvoir oyo po atikela yo yango. Fati atika pouvoir oyo. Atikela yo yango. Lomati soki atiki pouvoir oyo akotikela yango nani yo olali olamuki ozoloba di n'importe quoi mboka ezokende yo vandi mboka ezokende yo vandi bandeko totika bavanti Fati aza immortel Fati aza immortel oyo esalemi mpe nayebisaka bino oyo ekomama esi ekomama mutu akolongola yango aza te bana mboka bozala toujours branché kaka ndenge nayebisi bino mokonzi ya mboka na Angola guerre ya est de la République eza toujours bloqué bakotikala jamais koresi e makambo ekei kosolola lelo na table na lobito mokonzi ya mboka mpe akotika Congo ekende te soki Joe Biden akozwa baminere na ye ya États-Unis d'Amérique aya kotia yango na Angola batransforme yango basala mais mpo na Congo ekotikala jamais kosimba ata mokolo moko te bakongole nyonso bozala toujours na nsima mwana mboka Fati botiela ye motema akoteka Congo te mpe akosala nyonso ke Congo ezala uni et indivisible mwana mboka Cédric Asuki napesi mbote na baoyo nyonso balandinga tombola liboko yazalaki mwa nzete mpe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Congo nzambe alola nzambe ya bakoko abatela moko na moko me yo Congolais de père et de mère kobosana te kosambela pona mokonzi ya mboka azala toujours na kimia. Ciao.